Pour lui que la cousine puisse venir vivre ici en Europe, la fille, mon coin à la cousine, a fait dans la bien, aïe, au la ville en Europe. Bah, on va vraiment vivre avec toi. Si tu veux aller au resto, partout, moi, je vais t'apporter des moments. On a dit le boyo qui s'abaninga pas, si on n'a pas de donc, tu m'as qu'à puisque du Camboué, au sein de Gaïe, le film, le fond du Mawama, au le cercle va papa, va maman, balandignon, soya, Belinda Ben Steve et la famille, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, excusez-moi, j'espère que vous allez bien, moi aussi je vais bien, par la grâce de Dieu. Tokutani na rubrique na biso, ma solo ya ba maman bandeko, ma solo ya ba maman na tongo, ma solo ya ba maman na 2 semaines, oui, to solo la pona bana bandeko. Bana na biso ba komi ko beba mingi, ba maman, ba papa, to ça la très attention, to ça la très attention pour na bana na biso. Bana bazala ya mike, bazala ya mikolo, mokili ekomi mabe mingi. Mokili vraiment eza ya kobeba. Na yango, to yo kanano, ndeko mwasi, oya kutanaki na likambo concernant moi na ye bandeko. Ndeko mwasi azalaki na bana na ye, bana nyonso bazalaki malamu. Jeune fille azalaki na bana na ye mibale. Na nzela ya classe ya école, bayebaki na kobebisa mwana moko. Jeune fille wana, maman wana, jeune maman, vraiment aye bakite. A monaki comportement ya mwana échangeaki. Mwana zalaki normal abandaki maternelle. Première section mwana zalaki normal. Et comme il a deuxième moyen chez le moyen, mwana a comme il a ba problème. Ba yekolo bake mwana na ye azana problème. Il y a autiste. Bande konanga. Maman wana, jeune maman wana, heureusement, azalaki la maman na ye oya bondelaka, awana poto. Alors, baïbaki na kotala, na papa na maman babi, mais moi nazaki na problème, te to boti mwana, na hôpital problème ezate. Moi na sali première année à maternelle, azaki na problème te, na crèche azaki na problème te. Et comme na moyenne section, balobi mwana a commis perturbé, a commis agité, bazo mwana ki azana ba signe ya bano ya ba autiste. Maman na yazala ki ndenge na lobi donc koko ya mwana baluka ki na komema ngona nzela ba prière po bango moko ba remarka ki moi comportement ya mwana na ndako changer ki mwana soki alali na butu ata kutu oye ko la musa ou bien na tongo donc mwana po la muka ki de classe ezala ki problème mwana koma ki na ndako comportement ndenge na lobi échanger ki timidité leka ki makasi pourtant moi nazaki ba courage moi nazolo ba société mais ceux qui a commis une école place oyo ba enseignant bazoko ka mwana te agité ko kima ko ganga makambo kaka ya bien te donc comportement moi nezaki bien te bande konanga ba yaki ko mema mwana wana na nzela ya mabondeli ba sala ki ba prière ya makasi. Ba prophétie et yaki ko bima nzamba yaki ko révéler ba parents na ba rêve ba prophétie bima ki o confirma ki ke mwana nazalaki ya ko beba abeba ki na nzela ya école ba sala ki ba prière à délivrance pour la bana yango na bandeko tozala na bokebi basala ki a prière à délivrance moi na bazala ki mi balende na lobi alinga ki même abebisa ndeko na ye. Heureusement maman na ye azala ki makasi herba yoka ki ke na école ba komi ko détecter ba médecin ba komi ko détecter ba lobi non to ke nango na nzela wana te eza normal te to mema ngo na nzela ba prière ba mema mwana azonga normal ba changer mwana wana école. Lelo vi ya mwana koma malamu bande konanga to bonde la pona bana biso bekol oyo tozo tinda bana ezala bekol primaire ezala ba la crèche ezala ba garderie pardon ezala ba collège ba lycée ba université partout mabe ezali bandeko tozala ka apprécier te to la muki na tongo biso ana toza fatigué tozo bonga matoke no musala mbangu obongisi bana otiki bilamba yo ana pression so mema bana na classe pour toza na makamba osala obosani ko prier
toyebi état d'âme ya bato tokenda kotika bana na biso te bandeko nanga. Surtout bana o bazana no mikie. Bandeko, makambu elekaka nazo yebisa bino. Na beta ka lisolo moko soki botali na chaîne nanga, na beta yango na français, la dame de la cantine. Sorcière. Lisolo wana eza ya solo bandeko. Na cantine place bana baliaka. Na école primaire. Moi si oya salaka bato basalaka na service. Azwa lutu oyo bana il faut ba se servir ko tiela bana biloko azwa lutu wana tia yango basoyi mezalaki na moto moko amona kiye. Ya yeba kiteke ba mona kiye. Aye ko sentir yango lisolo wana soki bolandi yango malamu bo comprendre. Idée ezalaki nini ya kozwa lutu oyo bana bakolia na yango bana ebele école. Bakolia na lutu wana bazo servir bana plutôt na lutu wana yo zozwa lutu wana otie nango na munoko balusi soki abanda ko sala incartation soki abanda ko sala nini bandeko nanga mais lutu wana bana ba se servaki nango. Alors bana o baza faible yango tozo mona na ba école bandeko bakaya autiste ezo comme belé. Bana bazo koma perturbé, bana ba mayele ezo sila. Na bato baza na ba pratique ya lolenge wana. Bato bazo tangisa bana na biso toyebi beta dame na bango te. Totikaka bana toute la journée. Muto asokipaka mwana na yo yebite yo otika mwana na pokwa oki o récupérer mwana. Mais muto azana mwana na yo akoki ko laka mabe, akoki ko sala mabe, akoki ko détruire vie ya mwana. Et mwana soki a baby bandeko toyebi ke libota nyonso baby. Bekol les ana makambo tozo yoka na ba témoignage na émission ndenge bato na mona ki même lobby o espérer nga lisusu vraiment kozwa courage kosola lisusu likambo oyo mwana akufi na mboka songolo ndeko mwasa abetaki lisolo atiaki pona balesaki ekindoki mwana luki mutu akopesa na famille amoni te ye moko akufi. To bondela kapona bana na biso bandeko. To bondela pona mabota na biso. To bondela to lembate. Mama olamuki na tongo surtout biso ba mama. Oko banda musala tongo makasi. Zwa courage akolamuka pe tongo makasi. Po to prier pona bana na biso. Pona mibali na biso. Pona biso mokope. Po ba réalité o tozo vivre lelo. Oko yiko kende pe na musala. Okutani na ba collègue o baza makammabe. Mingi bazozo ba malade. Nanjela ya misala. Ba collègue bazo bwaki la baninga maladi. Bazo pesa ba passe na bango omona keno bosala na moninga ka yo za ka fatigué kaka yondo belaka. Baninga mususu baza tout le temps là. To yoka na ba témoignage bandeko. Bato bazo zo ba douleur na bango ba passe na bango ba fatigue. Bazo transférer yango na ndenge ya mabe epa ya baninga mususu. O baninga wana ba belaka. Ko pesa baninga ba maladi ba makolo makambo bele eza na njela ya misala bandeko nanga. Tout ça là, très attention, mon kilo est commis la makambo ebele bandeko. Tout ça là, vraiment attention. Et ça n'a ndeko moko ya mwasi. Avant d'akana Afrique na Kinshasa bandeko. Avant d'akana mwana, amoni ke mwana azana misala mabe. Abengi moninga na ye. Awa na poto. Ayebisi eki ndeko nanga, camarade nanga, moninga nanga. Nazala besoin mwana nga ya kotanga na Europe. Vraiment, lokolo zape na bana soki okozwa mwana wana na kosokipe na makambo nyonso kotanga na eba frais nyonso na kosokipe mais sunga kaka mwana vanda kipa na yo pona scolarité na ye. Ndeko mwasi atalaki bolingo azalaki na mwepa moninga wana. Atalaki ke pour l'instant naza mwana za na ye moke. Na koki ko yamba mwana wana tanga ndenge bana nga bakenda ka classe na accompagner aboya kite bande kwa ndimaki. Mwana wana era yaki mwana zaraki moke. Nzoka nde mwana zaraki na misala mabe. Mama na ye papa na ye bato abozwi. Na niveau ya Kinshasa. Bayeba yike mwana na bango azana misala mabe makambo mabe. Ba préférer ki batinda ye place moko. Oya kende koluka ko détruire. Ba pensa ki te ke non tozana mwana zana ba problème to bonde la pona ye na Kinshasa ba service eza makasi ya prière. Et à délivrance c'est pour ko délivrer pas si topé maladie to bengi kindoki la sorcellerie.
bazwaki mwana batindaki epa moninga na mission nini bandeko soki tozoyamba tobondelaka toujours mwana wana aya na libota toyebi bana misusu bazalaka na instinct bazalaka basantaka makambo eza na bana mususu na libota ya ndeko wana babanda ko sentir mwana wana te mais mwana soki otali mwana ya bolingo mwana vraiment azalaki ko s'attacher makasi na deuxième maman na ye pondeko wana komaki lokola deuxième maman na ye partout abanda ko kende komema mwana wana soki alingi kolia mwana wana donc akomaki komona ye lokola azalaki mwana muke akomaki kozwa ye siko akomi lokola mwana suka na famille nzoka nde mwana wana azalaki na misala mabe akomi koluka ko envoûter libota akomi koluka ko envoûter bana na kati ya libota mende tolobaka bandeko bana nyonso bazaya ko bebisa te bana nyonso bazaya ko envoûter te bato mususu bayaka na ba mission na bango aye na mission ya ko détruire mais place akomaki akutanaki na ndako oyo lumière ezalaki malgré bayaka na makambo na bango liboso ya ko comprendre boyeba te makambo ezo sala mabe bana baza bien te mais ye aza wana alie ko détruire na nzela école abebisi bana na libota alukaki ameka kosala mabe kokotsa mabe me akoki te moto elekaki aye ko avouer na zami sala mabe na luka na meki awa mena zokoka te na meki bana nyonso ezosimba te me na école na bebisa bana ndeko mwasi abondelaki mpona mwana wana abengi mama na ye croyant que non mama wakokamwa koloba que non mwana na nga aza boye vraiment toluka tobondela mpona ye po ayebaki ke ndeko mwasi ana oyo ayambaki mwana aza mosala nzambe mama wana ayaki na kanda nyonso afuti billet d'urgence aye abosani ke atikaki mwana epai na moninga moninga bandai kosukipe na mwana mais elle ayoki likamabe a comprendre que non mission eza échoué moninga wana akomaki camarade mabe ayaki kobotola mwana na kanda nyonso akendaki na mwana wana akei aluki famille mususu atiki mwana wana abondeli pona mwana wana te po ayebi mission nini mwana wana azosala awa na poto asali une semaine a changé mwana famille atiki ye na baninga mususu azongi na Kinshasa bandeko nanga siko na école oyo bana wana mwana wana azotanga soki eza na ba mama to pe ba papa o babondelaka pona bana bango te yango tozomona bana mingi éducation ezobeba bana mingi bakomi perturbé ko manquer ba parents ba respect bana bazoyoka te bana na niveau même ya école maternelle omona mwana ya mukie me azo manquer parents na ye okotala bozo mona vraiment que non maman azo lela po mwana azo manquer maman azo lela puisque azo koka koloba te mwana azo autorité na ba lycée pareil bana bazo kuta na baninga oyo peut-être baza malamu te omona mwana zalaki malamu mwana mayele sili mwana otanga susu bien te mwana komi perturbé ba camarade mabe o bazoya na ba mission ya mabe yango wana toyeba mama tofungola miso na biso kaka na ba prière bandeko nanga tozala masolo ya ba mama il faut tosolola makambo nyonso pona bana na biso tofungola miso bana bazobeba bandeko nanga nga na mona na kei kosala o ezala makambo mosusu eza ba secret professionnel moya kobimisa boye eza te on ne sait jamais mais to bondelaka pona bana na biso avant bakende la classe mama papa to longwa na ba fatigue moko boye au mona vraiment lingo tele momoni bana basi babima ki bake ba classe yo pondi eleki pour lala qui peut-être retard ou fatigué non tous ont courage beaucoup plus na ba prière bandeko heureusement mona que non na 7 heures bana ba obima ba okende classe mais yo au sala na autre jour anobi ozana ba rendez-vous te ozo c'est la soki olamu ki prier non l'amour avant maman l'amour avant otiki bana na yo mobali na yo otiki journée
obebisi nyonso ya mabe mpo na banzela tozotambola mapeza na baimmeuble tozovanda na bakartier tozovanda mapeza misala tozokende mabe ezali tozokutana mabe na nzela bato bazotambola me baza baesprit baza ya mokili te bazoluka kaka place nini motu nini aza faible oyo aza protégé te mpo baluka badétruire. Voilà la famille. Bana na biso vraiment tosala très attention puisque na baekole makambo eza ebele wana tozotika bana na biso toute la journée bazokende koyekola biso toyebi ke bana bake koapprendre mais eza na bato moko oyo baza sur place mpona koyeba détruire avenir ya bana baéchec ekoma ebele bamaladi ekoma ebele baproblème mwana auti nde na makambo na baklasse babebisi ye couple ebebi couple panzani toyeba pe te yami tosala vraiment très attention tobosana te koprier avant de sortir tobosana te kotika bana na biso na maboko ya nzambe bavi na biso mpe makambo na biso nyonso lelo tosuki bongo na ntongo ya lelo la famille tokutani na émission mosusu na masolo ya bamama bamama bokende kotala na tie astuce moko ya fait de bisabu bamama oyo boza na mwa problème papa aza na mwa problème toyebi bandeko na nga oyo sikoyo tokoti na masolo ya bamama côté astuce. Coucou la famille, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi aussi je vais bien par la grâce de Dieu. La famille, vous savez, là où il y a de l'espoir, il y a de la vie. On peut perdre nos parents, mais quand on a de l'espoir, l'espoir fait vivre. On peut continuer vraiment de vivre et faire de bonnes choses, réussir dans la vie, même sans le parent. Mais quand on perd de l'espoir, on devient vraiment orphelin. L'espoir fait vivre la famille. Même si aujourd'hui ça ne va pas, mais demain ça ira avec la foi et de l'espoir. Oui, n'abandonnons pas, faut pas être triste puisque aujourd'hui ça ne va pas. Faut pas pleurer, même si on pleure, mais on s'élève, on tombe, on s'élève. Alors, bonne semaine. Ne perdons pas l'espoir. Ayons la foi et tout persévérer. Voilà. Bonne journée.